La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La coleka nanga na shema ya Santivi, la coleka nanga na shema ya Santivi. La chaîne, la PCV. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Boko ezali ya misili. Tola malelo misili na mbisi ya kokauka. Déjà, donc tola ma misili na mbisi ya kokauka. Lelo repas on a dédé on repas Willy Church. Babi Willy Church na dédé repas o repas na Willy Church. A dédé repas o repas Willy Church place Sozali. Merci beaucoup famille, bonsoir. Bonsoir bandekonos balandanga, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous partagez dans votre groupe, vous partagez place Rosali, na PC Christophe Songo. Bonsoir place Rosali, na PC moi madame PC Mbote Mingi, sans oublier na PC Daddy Elenda Mbote Mingi. Merci beaucoup bandekonanga. L'autre est na repas, l'autre rolamba. L'autre zolamba misili na biso bandeko na biso bomo na musika toma misili na mwamba misili so na mwamba bandeko nanga eza misili ekozala ya sans bicarbonate yango bandeko nanga avana banana nkocha misili na moto bena misili na biloko nyonso to liboso na tie mafuta nanga ya huile na kati matungulu nanga oyo na tie na moto. Tangu na tie mafuta nanga na huile nanga ya moto na kumi kobalola matungulu nanga po elemba avana tia misili. Ena tana na fungoli mai na cafetière zo moto pona kotokisa misili na ngaba ndeko na kotokisa ona bicarbonate mais na kolamba ngo ya sans bicarbonate na kolamba ngo ya nguba ya sans bicarbonate et ba ko s'abonner massivement na chaîne Mabia Star TV babi makamba bien eza kuna na kati. Yo ba ndeko nanga o ezali misili na biso yango oyo ana tana matungulu ezolemba natika bicarbonate ndambu pona tango na misili na oba kelongo ma moto pa matena wala misili ya sa bicarbonate wala misili ya nguba na tie bicarbonate na zuma ya moto na bwake lango likolo ya misili na zui tomate nanga ya mbuma o na tie dans tomate il faut ebela bien na matungulu otie be épice na yo
na kocha ai nanga yango ya poussière nazotia yango na sauce ya bicarbonade oyo eza kaka sauce oyo nazosala eza sauce ya misili nazwi mwa njinja mokie naotiaka njinja kaka mokie eza na kati azobala sauce nanga natanda misili nanga nasukola quand na tiango na mai ya moto na tia na bicarbonate misili yango ko na okende kosukola yango nalongola yango na mai ya bicarbonate misili nanga yango nationgo na bicarbonate na mai ya moto sikoyo nazosukola yango pamba te eza na wana bamisili asa bicarbonate nazosukola misili nanga nalongola yango bicarbonate misili na biso yango na refongo na mai ya pio pamba te na tokiso na bicarbonate naona bisilisa bicarbonate naotya nguluba natyo na nzungu awa sikoyo nazwi bonsoir Yari. Bonsoir Yari. Sko misili na biso yango yo. Misili yango, bonwa misili yango. Dans misili yango. Ko en attendant sauce na biso ya matungulu makamosi na tie eza na kati ya moto nazobalola faut make sure que tomate mba epanzani bien na sauce ya misili naza besoin bloquer mon à la terre. Sauce na biso toka kaka. Nazo beta boé. Mana ba tomate wane fina na bien. Abi repas ya biso le misili. Hey. Le la mi repas ya bato bandundu ba bisale la bango misili. Keneka na fleuve Congo et pas
na okasuko nguba mukie na tiango na sauce nanga oyo o nazo baola pa batena ola bango sans bicarbonate kocha pe nguba mingi te na misili parce que za fumbwa te ocha kaka mukie pa bateza biloko ya bicarbonate te na zuka ka lutu moko ya nguba oyo na tie como balola le misili babi ko s'abonner massivement na chaîne Mabia Star TV babi makamabi eza kuna na kati bandeko na ngai kosekisa everything is eza na kati tona balelo misili na babi biloko na dédié na deux personnes na Willy Church na Daddy Ilenda biloko ya bilo mibale Daddy Ilenda na Willy Church sans oublier na pesi mbote na ngai na tomati matungulu bepice nyonso tie nazwi na nguba na tie sikoyo ezobalola na kati awa kwamba tena wala bamisili ya sa bicarbonate na ochango mungwa ya dokasi boni koko na ya dokasi abia dokasi star bayi bomo na ka sauce yango zobela yo mama mo mona ke sauce ebeli si mozumbisa okaka otie mena otembisa okaka siko te il faut make sure que biloko tomate mebeli sans oublier na pesi marque tomate na biso yango zobela na matungulu Freddy Manoko, bon appétit à toi aussi. Baïbo s'abonner massivement à la chaîne Mabia Star TV. Baïbo makamabi ezakuna, kosekisa, kolamba. Tobanoko solo la makambo solo la communauté na biso. Makambo abana, baïbo s'abonner massivement na s'abonner te. Bo s'abonner, bo soutenir ndeko na bino. Oyebi kalinga star ndenga lobaka. Oyebi kalinga ta miso la star. Okomelanga la star na sepa nongo lobaka. Pourquoi tu sais qu'on nous s'abonner? Yo bongo nanga. Na sina le bel logo. Freddy, est-ce qu'on s'abonner déjà? Nan te, il faut s'abonner. Bisa okakana biso angoyo. Na kocha mbisa okakana nga nyonso na kati ya sauce awa. Na ochamwa mai ndambu yango nasangisi mbiso okauka na nguba batoma bepice noti na kati ena tanga bandeko nanga misili na biso yango misili eva na ona toxon de na ma ya moto na bicarbonate yango yo misili yango oyo mbisa okauka na biso yango mbisa okauka na biso yango ezotoka na nguba na bepice nso na tie ba ai everything na tie na kati na jusqu'au fin na mibale na tie na kati na jusqu'au keep magie nanga na tie na kati et tout comme moke ma bibo partager ma bibi loko en attendez zo toka bonsoir Pichu bonsoir ya kolobaka ke
bandeko na biso ya basi pe mibali oyo bazalaki na ba ex na bango bakabwana keke soit mwasi to mobali oyo kabwana na mwasi na yo ena tala bio na biso zo sauce na biso zo toka na comprendre la phénomène te bandeko na nga soki bozali mwasi na mobali bokaboni ki mwasi mobali bien mobali aboyi mwasi bien mwasi aboyi mobali. Bonsoir Christelle. Nous bazo comprendre en te. Basi mususu bazo komi tulisa bango moko na sens nini. Yo zala ki na copain na yo, bo vendre na ye. Bo vivre na ye. Lisolo ngo komi karake, bo suka na bino na nzela. Vedi ke bo kabwani, mwa bo tambola su nzela moko ezate. Sikoto bo kabwani bini mbale, ngelo bake mwasi azana ayebi pourquoi oyo nini aboyeli mobali. Mobali pa yebi pourquoi pona nini atiki copine na ye wana. Donc fiancé, quel que soit mobile, quel que soit mwasi, quel que soit mobile, quel que soit bala été. Donc point bake ezala ba problème moko ezala ke mwasi ayeba kango. Mobali pa yebi problème nini oyo aboyeli mwasi, mwasi pa yebi problème nini aboyeli mobali. Mais toloba angote siko ereke bele bande ko na bosalaka keke so na ka mwasi bi na ka mobali yo boyani na mobali ngo bake esimbite popo continuer oke kuta na copain mususu ko komo so anaye oh mama boni bien et ce copain wana tuni yo pourquoi oboyana kina mobali no wana et ce garçon bozana et ça tuni yo boboyana ndenge na fiancé no wana atuni yo te suko pourquoi biso basi to mi weni saka okutana mobali moko okutani na ye loko uto kabona mobali mususu yo mobali koloba dadi lenda ndekuteza wana mobali na kutu fojo omoni ko mobali na zana za kutu fojo mobali na kuta kipanga ite mobali na kutu bandi mobali na kuta solisa ngaite mobali na kutu bla 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 mobali na kutu makamo sala kaizela tina moko te bande ko nga tongi yo solo baba secret moko boye o hutu na pa ex na yo o komo ebi sa proposal bozana e ndeko na ko fana na yo te na asi na olo beloko yo selo yo okomi mona ke ndenge na zolo baboye mobali o amona nga na za mwasi malamu amona nga na za fiancé malamu ndeko na ozo komi kosa en plus ozo komi kabaye moko tango solo na ye makambo ya ex no bozela ki ne kala poni ni biso basi bozala na sagesse te soki likambo esilite na ex na yo olibika na mukuse ke muto bo okutane no esimba kite setu pourquoi toloba kama be kaka ya mibali soka everything na tina kati so se me febe apona cha misili o mala ke ex wana atuni yote yuma okomi kolo mobala na kutu asa mutema mabe mobala ko azandoki yobala ko sekipe na ngai te bla 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 olobi biloko belolo bebele tango lobi bongo ebite ke olobele on epande ko mobali tango so kabande ko mobali ma sœur elo na oloba na olobe loko foza da souple tango bala na okena ndaku na ye abano kanisa aloba muso ndalo bande boye yo depuis que mobile ex mbane kuta bana ko sale boye asa irresponsable bana ko kipenda kute abana ko cha kugana gazi te olobi le makambo soko oloba na yo selo yo ndeko lobi okantike osokanga mobile wana lisusu mobile na ko banga yo en plus mobile na o raisonner que ndenga zolo babo po na ex na ye eloko nini kozanga peke ngade soto kabwani aloba mabe nanga. Bonsoir mama tangu yo
olobi da mabe ya ex na obo zala ne kala oyebisi muto bozane présent muto la ndeko nanga akobanga yo to akena ndaka bake fi o aloba tenta lobi bo pona ex na ngo ba peke ngane peso ki un jour esimbite akobetela mutu mususu bo na mnito ana mobali bozana yakubi obena da bul ndemo pe na kana o mobali yo zana mwasi bo kabone esimbite so kabone mobali esimbite oyo kaske mobali na suko petit momina kutu faux chéri yo nga tulisa mwasa batu tina boboya ni boyeba ni tina ni boboya ni metemi ko su copine mususu okomo boma ex na yo yusko mona komo boma ex na yo okoba copine na epa copine mususu ndeko tazakwa bano eba olamba te yo tazakwa zela kutu salite makasika na manzaka makasika na makeup makasika bona boy copine bozane pe mon frère alba mobali aloba na ba mboko le bino petit Jean to mbela pa na likamba ngoti petit momia okeno melela yo pamba te ozo teka déjà muninga na ye mwasi epa na ye abenda boule mobali na ngaloba boy mobali na ngaloba boy na mbicho bandeko na ngai yo zana okonobe loko nini to boya na copine wono oloba ngote mais ozala kaka pressé ya kwa akize copine bozala na ekuta zana ebe olamba te kutazana za propre te kutazana zabu azabo yosko mabeno mobali pone nini oyebisi copine bo vivre nete mikolo bake ndenge pezana ngana copine ngalo ke simbaki te pamba te comportement na ngezabu ngana zala mwana simbaki te molinga ko boma muninga eza bien te to ko so boma muninga copine po bozane pa obena boule et puis no passer nunes ko lo ba boule a obena boule aba mobali na to finga mwasi nebo mobali na finga ex nebo quelque soit mama ba no bokabwani okomi ko jimine na wala papa za nzela ni bo comprendre accent na de bobona mama bana na yo l'histoire est simbite divorce était que bana nzambe totoxa ngote mais aba circonstance mususu mandeko nanga okana kiteke o séparer na mobali bena mwasi au mona kaka bo prou relation ekatani bato ba osa intervention bato bazo kokate ngo bake yona mwasi na mobali boyebi tina nini bokabwani mais ça rapace pena ma au mona yo papa be jeune garçon au boyani na ex na yo bandeko na ngai okomi ko jimine mama ya bana na yo ozobosa te ke mama bana na yo azana bana na yo na ndaku na ye ozobosa te ke mama bana na zo soin ya bana na yo mais yo papa na ko diminuer pas petit moko ozui moi loko moko zo mikolo yo on nga sko diminuer sikoyo mère bobotene mwana oza na sagesse te papa en attendant ba ndona na katina lisuro mwa muke totala bilo tozolama ebi na petit Jean si na ba mboko bana biso ango ezo bela vraiment makasi na sangisi ono sibo mo zaka mbisa okauka zaka mbisa okezo toka en attendant ce que bandeko nanga nena sopa misili nanga na kati nazo misili nanga na tie misili na kati excusez-moi babi bo s'abonner massivement la chaîne Amabia Star TV babi makamba bien ezakuna babi bozo mona mbisa okauka ekoti na misili na kati na kozwa mai nanga na bakisu mai nanga tozo mo mbisa okaka yango na misile koti ndema eza muke ifo na bakisa mo mai muke kwa etuka balamba bakisi mai nanga totisi bilo na biso etoka
misili na biso yango ezotoka bandeko na nga eza misili ya sa bicarbonade ntango botia bomo ndenge eza sa bicarbonade natie mbiso ya kokauka otie baepice na yo nyonso yango natie a babi lelo eloko lelo tokolia misili na dedongo epa Willy Chocha epa Dadi Ilenda babi na finiki misili nango ezotoka enatana bandeko na nga tosolola bandeko na nga vitu wana okoya lisusu okomi kodimne mama ya bana na yo odimne mama ya bana na yo omona ke okomi kokritike mama ya bana na yo bapapa ifo toza na sagesse keke soit boboye na mwasi na yo keke soit boboye na mobali na yo eza na importance moko te ke olobaka mabe ya mwasi na yo bia mobali ne pas ex et pas mobali obozwi c'est important te po nanga obana koloba ti wapi obana okize ti wapi okay omoni okabona mobali ozo mobali mususu pe okomi ko boma obomi susu mobali na papa bana na aza kufa papa akipanga bana te boye ndenge ka kozo panda mobali wana sango mobali na obanga aozala mimbi na bikefo na mosi na ngalo ba boye e koma peke un jour ngale poto boyani aoloba pe mabe na ngali bana engabe bandeko na nga soki boboyani na ex na yo soki boboyani na mosi na okeke soit mobali keke soit fiancé simbite eza wana tina mo teke obetelaka muto bozui muto azwe mikolo oyo bana kobetelaka ye lisolo ke toboyaki na ye mpo na boye asalenga boye akimenga mpo na mbongo bona boye eza malamu mingi vraiment te tolingaka tobebisa bareputation baninga te tolinga mpe totulisaka mpe baninga mpe te selo yo mobali yokanti ke soki ozolobake mwasi na ngai na dongo olobake ex mama no aza fomo me aza fomo mi te omoni ka ndenge otiki ex mama no na bana na 4-5 eza na dio moko boyeko alulake musika ayeba ateke mwasi na kozwa ye ndeni me si conseil esali kaka boye yo obwakisi ye okomi se fomo mi me mpe badio mosu aza vraiment mi na ndenge moke te da fomo mi ala suka bima ngwe epa na yo parce que ozana ozwaka swe ya mwasi na ndako te ozwaka swe na mwasi na ndako te swe ezalaka yo moko papa oke wenze oke shopi oke garde-robe etondika ya biloko na yo mais soki ote na garde-robe ya mwasi bandeko na nga bilamba mobali eza mokie me yo kaka moto ya liboso oza wana mpona kobomba ndeko na yo mpona kobomba mwasi na yo bapapa ifo tozala na sagesse mabe boboye na mwasi na yo eza yo moko engolo bateke mwasi na azalaki mabe makasi koleko non ta mosusu yo mpo ozalaki mabe makasi koleka mwasi na yo me yo sikoyo olinga kaka obimisika mabe ya moninga mpo te yo ozala protege te lukuta bakosaka te moso ozokosa suka nango eyebana nango kaka na wabi na rumba na esprit misi na biso totoka reshoko yosala malembe ondeye bakoni eza makasi te boye aza bisolo ocontacte toujours Mabia Star TV okomenga na message tokoyeba ndenge oloba lisolo wana opalinga za sponsor ya Mabia Star TV osoutenir Mabia Star TV na wazosala ozale bienvenue misi na biso toka kaka resho tosala malembe
Ba bo bouquet basuki na bino, bo bouquet basuki. Place sozali, on a besoin de la souki. La star azana na makamno c'est na azana makamno c'est na salaka. Ba tso benganga full comprehension. Don azana na elokwa, na azana eloko. Nzamba sala biloko ebele. On va la souki, on contacte toujours la star place sur Rosala, na koya place sur Rosala. On va ça maquillage, basila bien yomoro kaka. On va ça la soin des visages, la star azana. Babi bonsoir na héritier Mambu. Babi héritier na kata France, babi mobala mbeba rouge. Héritier bon nanga. Non la babi Sili. Toka yango zotoka misili mbisa okauka ochongo bamukie ezotoka babi anniversaire nanga ezali na mars. Aïe, des la star, anniversaire de la marque, on a besoin de flirter. Mabia Star. Fleur et Kaouga, moi, cadeau, c'est la moi bien. Aïe, 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 Mabia Star TV. Soki Mayele Zalaga Pona Mutumu Nene, Mekisinda Bima Sava. C'est mon trésor, ma chopanga viriste ambiance. Mabia Star TV. Yango. Soki na tani. Soki na tani. Pourquoi il y a marre bien de non oublié. Nana komisi kolo ntakomba na masolo ya chaîne. Isona kongo to confirma. Mabia Star TV. Chaîne kitoko na kata none. Mabia Star TV. Il faut s'abonner massivement. Elle a travaillé dans la chose au Toka. Pamela, Mimi. Bonsoir ma chérie Nicole Bélé. Attends, on voit ça, Yaya. Il n'a pas tant de l'année civile, il aurait dans l'espace. Mabia Star TV, la mignonne. Albi chaîne les amants comme Mabia Star TV. Levé Chamberlain Cap. Toka. On met ici les autres Toka vraiment bien. Papa des arts fanatiques à moi et Toka. Et Toka ma casse. Babi idéologie est comme Nicolo. Ozana ex no boboyani. Bomba réputation na ye. Bomba réputation mobile na yo, bomba réputation mwasi na yo. Ezate ke okende, o poita o lobaka n'importe quoi pona mwasi na yo. Pona ex no boboyani. E sopa o papa e sopo mama. En plus yo boyena muto, boyena mwasi wana. Tita mwasi wana. Pese une chance.
Yo pe mwasi, yo boye na mobali wana. Au lieu que même sa réputation mobali wana, personne mobali wana chance. O komi ko critique mobali wana, o aza na eloko nzoto te. O aza mukie. Tika ye na mukie na ye, bato balinga biloko mike bakozwa ye. Ezate ke yo ke no koloba par-ci par-là ke no loba ke aza mukie azabu. Nous tozo ba mama e ko sala eloko moko te. Pa bato basi musu baza balinga ba opi mibela mike. Ingol ba ke ezala mouvement na tina moko te ke ya ko bibi sa réputation ya ex na yo oboka bona ke. Yo kabona ex na yo. Tika mobala ke na sala vie na ye. Ko so so moi 23 ans, moi 24 ans. Eh, yeko tata mo bimba ta mona kezwa. Mais yo maman ozalaki na ye pona nini osona kité. Pona nini osolo la kité. Siko ye azana na 50 ans, akezona mona moi 25 ans. Siko yo problème no eza nini. Osalisa compte musu à Facebook, on a na makamuna na mayeli. Abima kuna mwana mukie. Mona 25 ans mwana mukete. Parce que mona naza na banzoto, za ba donner na ye. Engol ba ke yo to yo boyi mutu, oso kansele ke mutu wana kotula. Na défaut na ye, basi musu ba nga ba défaut bongo. Oso comprendre? Yo boyi mobali wana, wa aza makolo mikie, makolo eza mukie pesa nga stress. Moi si musu aza na kwa aza kuna besoin makolo minene, tata na besoin makolo mikie wana. Siko yo, o komi so bilobela. So kutana batu kaka Joana aza fojo, aza impuissant. Aza impuissant, mutaboy cho mona aza impuissant. Pourquoi komi loka vie na omoko boy? Pourquoi komi tia stress na vie na omoko boy? Comment landela ka vie amuninga semana sima? Ex na et peut-être boboyana. Pourquoi comment landela sima simite? Luka chemin na yo nzaba kosunga okutala mutu mususu, akutala makolo minene. Bon, peut-être balinga chance, ce relation simité, ko bemela mutu réputation te, bo kabona malembe. Bon, protéger ma réputation, moninga, quel que soit moi, si quel que soit mon bal, bon, protéger, c'est très important la vie. Pas battre dans ça, la présent, fiti, to éviter. Na fiti, tam sou, ex, na koko sungayo. Au compte, on a besoin de l'homme, ah, ex, on a ma casse, ne lo kwana. Tembo kabona ki, calmement, on va qui m'a bien été, on jimine été, na mite so bien na service monde konanga, quel que soit moi, son bal, sungayo. Arosungayo. Déjà là on a tina monte bande konanga, ozana ex ne simbite aller, okuma boboma ex na yo. Ici na so ke na otoka. Il faut na bagsa, moi keep magie. Non bagsa, 3 keep magie. Mate mungwa ekokite. Merci na bandeko pour s'abonner déjà à la chaîne Amabia Star TV. Merci beaucoup la banda. Misili yango zo bela makitoko makasi.
misili yango na mbisa okauka. Bien sûr, comme nous presque à la fin. Merci la bande de balandi repas à la star. Batese sur la star de la bisoto yeba ne bana baka misili na poto ezablo ko moza la rare otolamba ango. Mais na somo na fleuve Congo. Na somo na fleuve Congo za shop moko na Londres na fleuve Congo yango na sombi misili na o. Dans misili na bande ko na liboso na kalingi mafuta le na te mafuta na moto na kalingi matungulu na te tomate na te ai na te ndembi makamno soto oche et kalingi kane to sala ba sauce normale na simana ngo so moni ke sauce ko mobela ozui lutu amuke na cheki lutu o ya nguba pola ningeza nguba makasi mingi te parce que ça fumba te za misili na cheki ba lutu mibale ya mbisa ya na kata ya sauce wana na baniko ba la sauce na baniko ba la sauce nanga tena moni sauce nanga ebeli bande konanga na jusqu'au mbisa okauka na tie na tesko mbisa okaka na kati mbisa okaka peso bela na sauce tena moni sauce na ngebeli na zusi koyo babenga oni misili na sangisi na baloli yosko nyoso tu yango zobela esika moko do repas na choseaki ya misili. Merci beaucoup bandeko bolandi Mabia Star TV, merci na bandeko bo soutenanga, merci na bandeko bo s'abonner déjà ba bibo s'abonner massivement. Biloka bien ezakuna na kata bi Mabia Star ko sexa bino Mabia Star akoya pona kopesa ba conseil Mabia Star mkomuso ko yepa ko sote ba mama ba papa nous sote ezaka pona ko sunga content biso ya bako Angola. Merci beaucoup famille tout le monde ni malasima bo partager image yo bo partager et ko sala biso malamu mingi to kuna biso na suka pa matebio na biso ezoki ya déjà na robela. Na che pilipili te kama tuno webi kala ndaka ba mama bana kali na li pilipili te ambisa okaka na biso misili na biso ebeli misili na biso ango ebeli misili ebeli tolami misili ya sans bicarbonate tuchon kaka mbisa okauka na mongu ba mukie esala mwa bien pe mataba papa iloka mboko esala bien so la mil mobile ne loka mboka ya a opeso ba bizu moko na pokwa au monde ba bizu na kane njere ne kaka le sentiment biloko lambele biloko mboka. Merci beaucoup famille to comme na biso mbalasima bilo na biso ebeli et comme isko air ya kolia to kolia yango bien na pokwa. Bande ko baya hôtel ami la star lelo bande ko lelo na ko ba paya te pamba te lelo na lambele moza spécial le lambi na misili donc na lamo pona Willy Church na lamo pona Daddy Ilenda ripa na bango ba ole biloko lelo na pourquoi. Merci beaucoup famille bo sabodi mas abonnez-vous massivement Mabia Star TV ya biso esika yango ye bo mona ba star tu bodingaka nga mono na za ba fan na ngai ba bonga ba bonga ya bui en tout cas bo s'abonner massivement na Mabia Star TV yango na bino if na koka sentiment ngaso na bakali ka mo emotion na penta balubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV oya kusabone ta kurate pona nina kurate okurate po okutala ba théâtre te okutala ba gagi te okutala ba émission te yango turubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Soko bosha no kansika biya kanaringi ya bani ya kami kapesa nga pasadi wa